Bruno Tshibala omoni liso wana ekufa wana moyibi ya soso na mabata na Bushimai. Bruno Tshibala omoni miso na longole no lineti na yo ndenga na longoli batala liso batobola liso likola mabata na soso olenga nkoi. Merci na suki no ebele oka trioma Jesse lisanga bonganga. Merci na libumuna munene lokola bako be ma Vespa. Continuez bino tu ba Valentin Mubaki oza brancard oka mokombo sa na pa ke virunga la ndela ya Goma ya Butembo bosakana na peuple congolais te. Roger Lumbala farceur camerounais zonga na Douala ozala na Bushima ekuno bano bina mutu ashi la namo sino Chantal obina kamula ngule. Raph Ngindu, le présentateur la force créative Congo Promo. Borotos à la force militaire na Congo Promo. Et faites comme moi, allez voir Congo Promo tv5.com. Raph Ngindu, Congo Promo Nde. Donc au nom de Jésus-Christ, nous bénissons le Congo Promo. Avec Raph Ngindu, Congo Promo ne tombera jamais. Malala et parole du maître. Piccolo Congo Promo Nde. Ouais, Balobi Raph Ngindu. Congo Promo toujours, grande puissance. Come on. Congo Promo qui torcos net na film. Congo Promo babunda na nango. Raph Ngindu. Congo Promo. What a plus, what a boss life. Congo Promo TV, Raph Ngindu #1. Merci mingi ba diaspora partout dans le monde. Moment ekoki ya libération à Congo. Na zongi sur le kumu na ngai pa Dieu tout puissant, le créateur de ciel la terre. Mabele à Congo ezali ya tata nzambe peuple congolais bo banga te tata nzambe na linga kitobo tabana mabele à Congo na zongi sur le kumu et pas Seigneur Jésus-Christ RDC le roi du Congo le kumu ezonga na bitumba papa Kimbangu azalaki motinda ya mabele wana akufaki pona biso likolo mabele wana na zongi sur le kumu et pas ya koko na ngai Patrice Ebeli Lumbumba na zongi sur le kumu et pas Frobert Chebeya Arma Tungulu Cédric Nyanza Pasteur Lukusa Cédric Nyanza na Général Ngwala Panzu na Mamadou Ndala même na yo moko Muzerora Désiré Kabila tala mwana memela kabiso ye oya komi salite mbebe komi poso lokola mongusu ba peshango na pora mbandaka na Longomba do na zongi sur le kumu même na batombo ya Maréchal Mobutu na place bozali le kumu ezonge pa tel Tshisekedi wa Mulumba makabitumo obundaki tokolinga lelo tozala humilié papa tel Tshisekedi yango biso peuple mokonzi toye totelemi mpona kodénoncer makambo elekaki oyo ba complot ba moyibi oyo ya ba Bruno Tshibala aveugle liso moko ekufa premier ministre liso litenga bani. Mais si tu premier par rapport à la nomination, on a pas la diaspora. Au sat, bon, on en est ni. Biso la peuple mokonzi to mona normal. To mona normal pour to ebaki. Libération Congo ko sale matin, so ki ba traite tout ba bimité. Mais lelo ba traite tout ba bimi, même Besilo a Bruno Tshibala, ba Valentin Mubaki, ba Saoli Sanga Bonganga, ba Roger Lumbala, ba Jean-Claude Dani. Te ba nani ba Yokozuna José Makila ba Jalise Busa tala ba Sabi ba di banga ndenge ba boake na porte métis raté tala ndenge ba boake na porte ebisa ki bango to ba ke o tout ya koboma peuple congolais ne peut à s'attendre ne peut la tournaille à s'attendre ne peut pour na bino bo s'attendre na nanya bima na place wana non biso to soutenir rassemblement oyo kulu teten Tshisekedi abundi bituma na ye siège ya rassemblement ezali na IDPS na limité au président nango azali Félix Tshisekedi balinga te base eza wana nzambe asalaka na siècle moko mbala moko eneti na bitumba poto biso tozali awa toza kodéfendre peuple na biso moto akoki mpe konome Félix te parce que ezalaki bacor oyo Senko bakendaki bango tu na baokipa na bandeko na biso ba Martin Fayulu bango tu basignaki mais lelo komona lelo ke imbécile Aridi Polite Kanami mwana Christophe Kanami mwana Makangu oyo asaka lelo na intellectuel congolais yango tolobi na Congo alobi na Zaire alobi soko ozala bolinga Congo te tokonomia ta tozala ba diplôme na yo
donc on a besoin ya bato oyo baza na bolingo ya Congo les commandes que la groupe ya ba groupe skill moko bazwa mboka na biso bateka. Moi je crois que le 10 avril bana Kisasa baza kotelema bana ki Raf Ngibi na peso pembote bana Kisasa baza kotelema lundi batotu barobima. Lundi batotu barobima né au lobby c'est bien bon, mais il paraîtrait que Félix Tshisekedi azal ba diplôme compétent et a assumer ba responsabilité à premier ministre. Mais bino ba diaspora bomoni on il paraît que tanga pe na poto c'est que tanga bien té. Nalo bien de kolanga poser ba question moko toza normal. Arrêt de politique kanambe tout d'abord roza mona musala na nganya mona imbécile wa kanambe ozali salité ozali zoba ndenge ozali roza mona musala même na poto na roza mona musala oko comparer na Félix ité Félix aza mona mboka wana azala diplôme te kaza congolais akokoma président Congo akokoma ministre Congo yoke congolais moko a droit à juger congolais moko oyo aza kobunda pa koma na place wana. Félix akobunda na ye na bafayulu bakobunda na ye na Olivier Kamitatu bandeko na biso baza na rassemblement ba Pierre Numbi bakobunda na ye donc moto ana droit à juger Félix ité et sauter boketu wa ya mbote. Mais ça, nous repensons à Congolais, nous sommes à Kinshasa parce que lobby déjà vit à nomination, babi ba désordre à Kinshasa, tension est bien tant qu'il vient ba diaspora, bolobani. Biso ba diaspora surtout le peuple mokonji. Au moins la diaspora il y a diaspora et diaspora. Il y a ba diaspora mabubu pe ba ali. C'est-à-dire diaspora pe ba so bundela mboka basali. Donc pour la biso toi la confiance ya bana lemba matete njili kimbatseke chango partout babima bana Kisasa bobima bana Katanga bobima lundi le 10 bana ba Congo bana Équateur bana Bandundu bana Sud Kivu Nord Kivu bolanda ba Vital Kamerhe wana te mutu ekolenga koka mortisera ya maya bolanda biloko bolanda bango te. Le 10 vrai rassemblement ezali na limiter la siège ya président Eli Etel Tshisekedi. Nous on s'en fout na ba olenga nkobiso totina ke abeta soka azong la sakule o eza trio majesté. Merci général commandant Esso pardon message ni golo battant que mon copé il y a ba konzi ya diaspora copé ba leader d'opinion message on a non yamba ki on est donc na pesi nano merci mingi na Raf Ngindo donc moni ki talaka Raf Ngindo na peuple mokonzi donc diaspora atie musala na ye pour na peuple mokonzi pour na peuple merci mingi Raf Ngindo en service au rang des peuples merci mingi en tout cas et président Bali Bosoté donc pour le moment ba tout balingo mona waya mboboke chwa mbo le prophète de la nation donc muto penza asimi makambo ya komba bolinga te makambo eza na limité komba eza na Bruxelles. Comprendre combat eza na Bruxelles parce que ba oyo nde ba coloniser biso tozo reconnaître ba combattant tout mais wande il faut to combattre bango parce que bango nde ba loka Congo ba Louis Michel ba tout ba ndoki baza na Bruxelles yango to lobi combat eza awa moni preuve que ozomona ke ba marche tango bushaka awa ndeza makasi parce que to comprendre que bandoki baza awa bon to ngi to ba boye bandiko na biso ko question tout ninga pona makambo oyo uti koleka ya lobby ba nomination na to ba ke eza distraction. Les distractions parce que à partir du discours na oya salaki na kati ya parlement wana ezaki déjà illégal Kengo illégal Minaku illégal ba député tout na ba sénateur bazaki na illégal ça veut dire azako kende ko compromettre nomination ya premier ministre devant bato yo bazal na mandat sur ya peuple ti donc bango tout ndenge wana baza illégitime donc mutu moko azala légitimité azate donc tout na déclaration tout ezaki illégal. Par rapport à l'accord, il y a Senko, vous avez a violé déjà parce que dans l'accord, il faut rassemblement de sa premier ministre est présenté par Zoba Kanambe, mais au moins il y a lobby qui a son nommé. Ce qui est grave, à pousser même dans le rassemblement, en place il y a président, il y a suivi, il y a conseil, il y a national, il y a suivi, il y a un accord, c'est ça, c'est ça que je parlement, na Sénat. Donc à quand c'est lesquels batu maele a botole yango apesi ke rassemblement et c'est nini Sénat na
na parlement et la solution il y a nommé président au monique et a nommé premier ministre déjà on a déjà à sakani na bato rassemblement quand c'est que ba zoba mais ce qui est bien amoni bango te na consultation na ye ba comprendre ki ba jeune na ye wana to ebisi bino nomination ya Chibala eza nango distraction sur eloko mon côté botala comment a humilier Sami Badibanga hein Sami Badibanga yeba ki même teke ba ko révoquer mais akamwe ka boya en pleine séance ya nini na kati ya parlement ba longoli Sami Badibanga akomi même ko bundela jeep abundela mutuka omoni ke batozo bisa bino ba politicien ke mutu wana aza pona ko humilier Sami Badibanga omoni comment ba humilier yo carrière non politique ekei yo oyo pe ba tie yo soki Chibala tozo bisa bino nzela o bozo kende wana nzela ya mavungu nzela ya Badibanga bino tu boko sila parce que nzela wana eza nzela ya ko silisa bino bato bolia mbongo na ye mais ba o botike na rassemblement boye bake bozana soutien à peuple le 10 avril oyo peuple congolais bobima ebele parce que Kanambe aza illégal aza sous président et sengeli peuple botelé melaye bande ko na biso ya rassemblement botambola na ba commune to boye bisa peuple ke mutu oyo aza na mutu mboka na kengo na minaku na parlement na bango baza illégal et sengeli pe bino bato bokota kuna bilo bande ko na biso ba parlementaire o bokota kuna botika pe okota kuna soki bozo kota kuna bozo lia mbongo na donc boza miyipi po boza sur na mandat commandant somme comme le premier ministre Kotiana azali pe l'un des opposants parce que azali na kati ya IDPS jusqu'à présent non nous ballons là était na IDPS pour ni bino ba combattant peuple mokonzi boza contre nomination il y a premier ministre il y a nouveau premier ministre biso makambo na ba nomination na ba dialogue wana to accompagner ba politicien pour ceux qui to lo bagato accompagner bango to ba ki bo lo bake bo proposer ka iloko te mais comme bango balobaki bake kuna biso to accompagner bango ndeko nanga problème eza ya mutute ya Chibala problème eza wana eza ko respecter ba accord eza problème même ceux qui ba nomaka Chibala ceux qui ezaki na cadre ya accord eza problème te parce que ezo senga ke il fallait rassemblement mutu et présenter mutu moko et pas Kanambe mais basali yango te Kanambe a nommé na ndenge ya ye moko na ndenge ya mabe yango mona bato azotelemela mais soki Kanambe azaki muto aza série amelaka diamba te il fallait par rapport il y a nomination il y a Bruno Tshibanda na poste ya premier Chibala pardon na place ya premier ministre non omoni ba nomination na no eza distraction ndenge na lobaki eza distraction pour peuple congolais pour le moment aza besoin ya ba nomination na te peuple congolais aza besoin ya application ya ba accord parce que ezwa ki tamulai basango ba dépenser ki batana bango ba politiciens ebele ba dépenser batana bango na tango ba dépenser batana bango bato la majorité bazaki payer ça veut dire Kanambe bazaki payer mais les autres là ba bande ko kende ko dixata na bango mais soki ne Kanambe comme pomema ba accord azo respecter ngote donc wana eza ko sakana na bato parce que eza na bato ba lekisa ki tamulai pona kuluka ba accord wana esalema mais comme il y a monique ya kanisi kaza maele ko leka bato nyonso abandi ko tika ba accord asali nomination na ye moko nomination na sali déjà eza a violer accord parce que accord wana eza ko empêcher Kanambe a nommer mutu Kanambe il faut pas présenter ne mutu par rassemblement va présenter mutu mais comme ayebi que ceux qui va présenter mutu ba ko présenter mutu oya ko za facilité pas na pour manipuler yango monique asala ki tuna ba accord ba banda ko compliqué ti e comme na niveau que bazongi sela ye pour ye a nommer na nomination na ni a nommer wana asala erreur parce que et produire le loco mon côté mais tu vas la pas en opposition za na kati ya IDPS jusqu'à présent dans opposition ezali vrai opposant akoki jamais kondima kofana na Kanambe ndenge wana kondima babuzoba il fallait bango tout bazala ini basala force mais effet ba komi na kana bango na ba olenga koyi na ba Chibala biso tolobaki yango depuis kala ki bato na ba komi corrompu po biso tomona mutika tolobaki bato na ba komi corrompu preuve que bomonike basali deuxième rassemblement oyo ke ko représenter liste na bango pona nini po ba nommer bango kaka mais eza solution te parce que solution eza wana ke eza ba accord les restes wana bandeko na biso ezali distraction muto yango pe ba tie premier ministre aza impopulaire mais tout le monde a Kinshasa ba wewa ba sepeli na gouverneur ya Ngoi Kasanji non bandeko na biso wana faut boye ba ke baza ba grand combattant bandeko na biso wana omoni baza pe clair omoni ba mpiaka Congo mikolo bazui bango balari na bango ba bendika balari mais na esprit na bango ba yebike baza contre Kanambe baza contre le gouvernement wana c'est pas dire soki Ngoi Kasanji ko pesa ba mbongo wana soko tali même ke na Kasai kuna ba to souffrir ba fonctionner baza impayé ba mbongo wana za ko uta wapi hein soko tali ba grève uti ko salema ni les 5 hours
le gouvernement va fonctionner, payer, mais bango va dépenser sans avoir payé les fonctionnaires. Donc, ils ont distraction, bateau va combattant, va payer si bolia yango, mais bolanda va takana. Mais comment on a ex-premier ministre au humilié, voire même à Botelier Moutouka, réaction est mise en ligne. Les gens qui sont humiliés, chaque fois, le peuple congolais va humilier à Bango Kaka, Botala Nenga même Zaïdi Ngoma va Koufa. Roubero Azaki vice-premier ministre et vice-président, Zaïdi Ngoma vice-président, Jean-Pierre Bemba vice-président, mais Botala Congolais, Jean-Pierre Bemba Koma, gouvernement les sacrifiés les lois na laé, Zaïdi Ngoma a Koufa même garde corps Azati. Mais Roubero étant que Rwandais, garde corps Azaka, ça veut dire bango bazalaka bazui yo ba utiliser yo après ba bokisi yo botala lelo nini boshab a favorisé bango minga sali tout pour ba changer ba constitution mais botala na ba gouvernement est-ce que bomona boshab alo ba kalisoso musala bango wana ko utiliser ba congolais ko manipuler ba congolais ko sister ba congolais après botala ne ba bokisi sami badi banga il a été même surpris ba annoncer nini démission na kati ya parlement sans que ba yebisaye ce qui est grave abimi pia kasami badi banga komina kolinga iba mituka mi balé alinga iba mituka mi balé alingi même abunda likola de jeep muto azaki premier ministre bomoni comment ba humilier sami badi banga pona ko yebisa ke ndeko na ngai nini noko na ngai lisanga bonganga makambo wana soki ozana kati na conseil tika soki ozana kati tika parce que okobebisa carrière na politique pour rien car nambe azokende boshab akozali na carrière na vie mulaite nini kimbuta azokende oyo ozana na opposition oya ya rassemblement bozana politique mulai mais ceux qui bokoti na aventure na noko lisanga bonganga eza mabe makasi yeba ke carrière na yo et aussi la parce que petro na kosi sabino tout après peuple uni yo okoza même na un mot dire à dire je pas peuple té pona ko bisa ke sami badi banga aza humilié to yebisa bango ke ba kosise bango ba kosisa bango tala nek sami badi banga akomina ko bonda ayiba ji. Merci commandant so Boketua bana Kasai occidental bana Kasai oriental bana Sud Kivu Nord Kivu bande ko ya Kindu Maniema bana Kisangani bana Équateur bana Bandundu bana Bakongo bande ko ya Katanga bande ko ya Kinshasa l'air est grave l'air est sonné moment ekoki ya tomi libéré peuple congolais naloba peuple ya ndenge nini peuple ya ndenge lino bashanjaka te bandeko na ngai na 21e siècle bakotisi biso na esclavage ya groupe moko barwandais batuti nayebi te toloba na monoko nini mpo bocomprendre bana komi na Kisasa bana Barumbu bana Lingwala bana Kasavubu bana Ngiringiri Bandal Kitambo Mbinja Pigeon Mbinja Pen Mbinja Delvaux Cité Verte bana Monga Fula bana Rompoint Ngaba bana Matete bana Lemba bana Yolezo bana Mombel bana Limete bana Gombe bana Kingabwa bana Selembao Asalini peuple congolais lundi le 10 avril Bobi Mabino tubo bengana Rwandais wana Ari Hippolyte Kanambe kombo ya tata na ye Christophe Kanambe kombo ya mama na ye Marceline c'est Rwandais touch Roubero azali Rwandais touch Moïse Mwaringa bazali Rwandais touch PDG ya Ofida mwana na ye liboso ya mwasi ye moto abotana Kanambe bana misatu Olive Lembe Kabindez azali figura na libala wana peuple congolais l'air est grave situation za catastrophe occupé biso 20 ans depuis 1997 peuple nino bashanjaka te peuple nino bayokaka te bana Inikin ISTA ISC soki tomi libéré te libération Congo ekosalema na Belgique te tosali oyo tokoki kosala peuple congolais peuple bami libéraka bango moko le 4 janvier 1959 peuple bami libéraka bango moko
bandeko na ngai Général Etumba Olenga Tango Fort Kanyapa Amisi na ona yebi na ona yebi te boye bayango ke lelo boza ko soutenir ba Rwandais besremine bandeko na bino bandako botongi Olenga Etumba bandako yo bosombi na kisaso botongi bandako na bino moko bozali ba locataire d'ici 20 ans 15 ans boko kufa botikeli mabele ya Congo nini ba militaire ya ndenge nini ba manipule bino na bisengimana ya Rwanda Tuch Jeannette Kanambe na Zoé Kanambe ba Rwanda obayaki imbécile ari di politique Kanambe ayaki ata la senglete peuple congolais oyo azalaki solo ya masasamba Rwanda wana ari di politique Kanambe abandaki komela na Maïsaf baobenga e commanda ipo peuple congolais na lobby naza ko continuer koloba na nkombo ya Dieu tout puissant na nkombo ya Yesu Christ na nkombo ya Papa Kimbangu Makila Lumbumba Makila Floribert Chebeya peuple congolais soki bomi liberté nous sommes humiliés yango toaki na ndeko nanga commanda eso topesa message oyo napesi mbote epai ya Nzambe na ngai oyo apesanga pema oyo atombolanga na mabele ya Congo mpo lelo nazala boye elongo na bandeko na ngai bakomanda eso mpo todefendre Congo mbote na ngai na mama Didi Asuta mabolongo eyinda camionnette Ngola napesi mbote Engambesa ya so babo frère propre napesi mbote na mama Colette Nzinga le 3 juin na kozala na Suisse bana Genève to soutenir mama Colette Nzinga wasali ba fondation za ko soutenir omona bino moko bimisaki 4000 na bandeka Lausanne ba Raf Botela ba Michel Ev pe bakundaki bato ba massacre Kanamba salaki le 19 décembre peuple congolais moma ekoki moto moko ko manipuler peuple congolais azate Bruno Chibala omoni liso wana ekufa wana moyibi ya soso na mabata na Bushimai Bruno Chibala omoni miso na longole no lineti na yo ndenga na longoli batala liso batobola liso likola mabata na soso Olenga Nkoi merci na suki no ebele oka trioma Jesse lisanga bonganga merci na libumuna munene lokola barobe ma Vespa continuez bino tu ba Valentin Mubaki oza branca loka mokombo so na pake virunga la nzela ya Goma ya Butembo bosakana na peuple congolais te Roger Lumbala farceur camerounais zonga na Douala ozala na Bujima ekuno bano bina mutu ashi la namo sino Chantal obina kamula ngule doto le kaka peuple congolais biso to banga ka moto te ngana banga ka Dieu tout puissant nana nyongo moto te na lingaka mwasa mutu te na banga ka moto te na Congo wana na fuka melaka pe moto te mabele ya Congo esandanga boketu wayambo pour lelo na koma boye Nzambe a libéré biso na souffrance tokoti lango 20 ans d'esclavage le 10 avril c'est le soulèvement populaire. Merci beaucoup. Merci mingi Rafungindu na musalo sali pona nation parce que nation ekofuta un jour merci na mingi ndenge oyo tukokuta na biso na wayambo bato bolingi bolandaka biso na Congo promo pa ya Congo promo Rafungindu chaque fois soki olingi omona oyo kasangwa ya Congo botala biso na Congo promo pa Rafungindu metolobi boye le 16 tozokutana pona makambo ya Mumeli Diamba ya Redi Amisi moni koma bouti ko kumisa leader nani président na bino lelo azoboma bato na Kasai lelo to moni ke ba bino ba mission bosala ba rôle minene botala wera sono na kati ya parlement akende ko représenter nani aza député lelo to moni ke na Mbujimai baza ko boma bato lelo avaba nommé nini
Bruno Chibala baebike na côté ya Kasai eko sala soulèvement bato côté manakanda batindi jibe akende distraire bato na Mbujimai place to bisa bino ba musicien ba rôle moka mungene basalaka pona ko sala couverture ya gouvernement wana pona ko protéger et pona ko distraire peuple congolais tozolo ba les 16 toza biso na Paris na concert oyo ready a misi momeli diambo alingi a distraire peuple congolais a bosan ki a komisa président na bango ke espoir ya jeunesse ya ngwana espoir ya jeunesse a bomi peuple congolais lelo ba mbongo ba pesa ibunu esili bino bo bandiko yela biso atolobi peuple congolais toza ba combattant toza tout biso tout na Paris pona ko telema ready a misi na camionnette mbola tozo continuer yo moto solo kana mutu no wana ready a misi camionnette mbola yebisa eke soki asakani toko tombola mininga wana ya diamba tolongolea ready a misi depuis babota na Congo ozalaka fanatique ya Bobby Blonde tina lelo na suki nae sala effort obi makambo lobaka na ngana garde midi olobi non boke tu premier ngana na ko bundela Congo te na batelaka de palais na ngai so na tangelio papa imbatiki ndako et mené atiki Maison Blanche badi de yongo bakende batotu bakufa awa na se a moi toza ba locataire. Tout est vanité de vanité à la CMOI. Yango toza ko expliquer bino yo werera. Oagi na parlement kuna. Jibira yo no kena Mbujimai. Tiala mwana olati tricot ya rais na bino ari di politique kanam. Bravo na bino bo continuer. Awa distraction ezate. Et puis bino ba diaspora poto ya France.